Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko? Lelo tokolobela bino ndenge nini batu oyo bazali koya komikomisa soi-disant ba journaliste mais mosala yango ya ki journalisme oyo bazali kolinga kosala tozali koyeba te soki bazali komemela yango na ndenge ya ba sentiment na bango oyo ndenge bazali komonela ifo bamemela yango to bayebaka pe teke mosala ya ki journalisme ezali pe na ba loi nango to na ba mibeko nango oyo esengeli il faut kolanda. Bandeko babolingo vraiment ezali pasi mingi kaka ndenge toyebisaki bino ete ezali na bato mosusu bamikomisi ba journaliste na poto par accident pona kaka koluka moyen ndenge nini ya kofinga bakonzi ya Congo pe ndenge nini ya koluka bato bapusa na pene na bango pe ba profiter et surtout bana basi pona koluka moyen ya kolekela na banzela wana po ete eza na bamibali mosusu na poto bandeko okomona ye mobali mobimba ndenge aza wana ayebi ndenge nini balingaka mwasi te ndenge nini balobelanga mwasi te mais bango balukaka kaka ba occasion moko facile po ete bazwa nzela nini ya kokotela po bazala na facilité. Bandeko babolingo biso nyonso tu toyebi ndenge nini makambo oyo elekaki ya Monsieur Chebeya na Congo na chauffeur na ye na banzi moto moko abungi likambo yango azali te pe moto moko te abungi likambo oyo ndenge nini bakonzi ya Congo bazali kosala ba effort pona kosala ete justice esala mabai ba bosolo place ezali pe bomoni meme Général Numbi tina ndenge lelo tozali koloba ete basila meme ko suspendre ye na poste na ye pona kolakisa ete na Congo démocratie ezali pamba te soki ezalaki na tango ya deuxième république ke soki ezalaki bien Baramoto ke Njimbi ol général tel moto asalaki likambo oyo jamais bolingaki bomona Mobutu a suspendre général wana pe bazwa général wana batia ye na résidence surveillée parce que na ntango ya deuxième république bango nyonso tu wana bazalaki ba intouchable ata moto asali mabe moto akoreproche azali te. Bandeko babolingo tokoyebisa bino ete ezali na journaliste moko soi-disant journaliste oyo amikomisi journaliste
pona koluka nzela nini ya kofindaka bakonzi ya Congo. Ezali na mwana mobali moko oyo bazali kobenga Roger Bongos. Bandeko ba bolingo Roger Bongos wana azali lokola toloba ndenge nini, lokola mpuku na kati ya France. Boyebi mpuku soki akoti ata na kati na ndako, okomona aza kobouge bazolo na yo, aza kobouge, azali koyeba ete koto batiaki fromage, koto batiaki musuni ya ngombe, koto boye, mpona koluka esika nini ya kokota po akende kolia yango. Bandeko ba bolingo boyebi ete mwasi oyo azalaki molongani ya chauffeur ya Mese Chebeya. Awitaki kozo occasion ye na libota na ye mobimba baye na France. Kaka ndenge tozali koyebisa bino boye, lokola Roger Bongos azali wana kaka mpona koluka esika nini oyo ye akoki koleka po ete asopa l'huile na kati na bamakambo na ye po apelisa moto aleka nzela. Botala ndenge ye wana akimi mbangulu le premier pona koluka nini asala mama oyo interview, pona koluka kotuna ye bamituna. Me bandeko ba bolingo, moto ya mayele soko otali interview ndenge basali yango, mama oyo babiloko mosusu alobi on dirait basi bapreparaki ye na ba Roger Bongos oyo. Mais Roger Bongos azali koyeba tete il faut kotikaka moto nyonso tu apesaka makanisi na ye librement, parce que okomi kosala tu mpona kolinga meme kolobisa mama oyo makambo mosusu azalaki na ye na besoin ya koloba te, po monake mobali akoki kozala neti yo te. Ozali mobali ya pamba, yango wana okomi ti na niveau ya kolataka ba string, ovandi mpe na pembeni ya mama wana. Soki mama wana ayebaki ete ndenge ozali wana ozali na string na kati ya nzoto na yo, na banzi mama wana kotelema mbangu pembeni na yo mpe akolinga kovanda pembeni na yo te. Mais bato ya poto lokola balingaka kopwata bato te, batiki yo kaka. Mais soki mama wana ayebi ete ozalaki na string ndenge ovandi wana, Roger Bongos balingaki batelemisa yo mbangu. Bandeko ba bolingo, eloko ekamwisi biso bandeko, Roger Bongos tomonaka yango ntango nyonso soki aza kosala bato interview, jamais atikaka kamera na ye po aya kovanda pembeni ya moto. Mais eloko ekamwisi biso, atiki kamera aya avandi pa ya mama oyo, mama veve avandi pembeni na ye, mpe modele atie loboko na ye na nsima. Ndeko ezalaka ndenge wana te. Elingi koloba teke soki mobali na ye akufi, respect ezala te. Il faut respect ezala. Ye Roger Bongos tozali koyebisa bino, nani yango ayebi teke Roger Bongos tango nyonso to asalaka ba interview na ye, totikala komona teke Roger Bongos abrake kamera na ye, ye aye ati avanda pembeni ya moto na banda kotuna mituna, azalaka toujours derrière sa caméra. Nani yango ayebi yango te. Roger Bongos amoni mama oyo penza ndenga ye na bana ya basi, Roger Bongos amoni yango esengo. Roger Bongos asepeli alobi ete oyo ekoki kozala occasion na ngai bandeko, likambo ya kokamwa. Roger Bongos ayaki makambo ya interview, mais akomi meme koservir mai epai ya mwana ya mama oyo ya mwasi. Bandeko, likambo ya kokamwa. Pona koyebisa bino, Roger Bongos azali lokola lu akoti na bilanga ya bantaba. Akoti na kati ya ndako ya bantaba, Roger Bongos azoluka nani akokanga nani akolia. Oyo tozali koloba ezali ba makambo moko totiemei na monoko te, tozali koloba yango directement. Bandeko, bolanda
langage ya Roger Bongos na suka alobi boye mama ndenge ozali awa keba na koyamba bato koyambaka bato mingi te ndenge bovandi awa parce que bato mosusu wana kolandela biso mais omoni te ke babiloko azoloba yango indirectement sans ke bato bayeba mpona nini ye alobaka te France ezali mboka ya droit ye moko mpe awutaki koloba yango ntango nyonso tout de suite wana France ezali mboka ya droit ebongo likambo nini ye okutani na mama osololi na ye okoki sikoyo kotia kale mpo na bato mosusu bakende te bapusana pembeni ya mama otokomi ete mama kolinga te bato bayaka oyebi te na bandeko mpo Roger Bongos sasa amoni bana wana ya basi esili Roger Bongos mpo na ye amoni yango ndire nzambe afungoleli ye mapata donc babenediction ekwei mais mama ngai nakoyebisa yo batela bana na yo ya basi bien kolanda bafrançais oyo Roger Bongos azali kobimisa te c'est un aventurier comédien azali na ye aventurier comédien makambo nazali koloba mama etant ke mwasi nazali koyebisa osalakeba mwana mobali oyo mpo na ye amoni yango chance na kati ya poto awa mwasi ayela yo mpenza kaka boye encore bana na yo ndenge bazali wana bazomona bazali fresh Roger Bongos interview asali yango pamba te ayebi tina akomi meme ti koservir mwana na yo ya mwasi mai non c'est que vraiment Roger Bongos ayebi eloko nini aza koluka oyo mpenza histoire les corbeaux et les renards oyo histoire les corbeaux et les renards renard nde nani Roger Bongos aza koflate corbeau po ete corbeau alache fromage wana ya récupéré yango babiloko oyo azali kosala mama fungola miso oyebi poto malamu te kopesa moto nyonso tout confiance te mpo kaka ye alobi yo ngai journaliste ndenge Roger Bongos azali wana bato basi bayebi bamasolo na ye keba akoya kobebisela yo mwana ya mwasi mpo kaka likolo ya bafrançais aza koloba yo moni ye journaliste alors ke biso wana poto toyebi ete aza na ye débrouillard aza journaliste ya malonga te mpo mpe makambo na ye ezalaka malonga te kokamwa bandeko papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo bandeko congolais il faut koyeba yango ete bato mosusu awa na poto balingaka koya kolakisa bato mawa na bango pona kolakisa ete bango nde bazali bato ya mawa bango nde balingi bato mais en réalité bandeko il faut kosalaka keba bandeko ngai nazali mobali na yebaka ndenge nini biso mibali tango tokomaka lokola balu soki toza kokota na ndako ya koluka ntaba bandeko interview ya Monsieur Bongos ezali interview moko aprofitaki pe yango pona nini asi ayokaki babuike mama oyo aye na bana na ye ya basi banini ayaki po aprofita ya kotala pe e suka na yango erreur asali oyo ezali signe oyo deja ye moko alakisi deja na badiaspora congolaise ndenge aza koservir mwana mwasi omai pe signe mosusu na kote ya suka Roger Bongos alobi mama keba ndenge ozali awa bato pe bayaka awa mpenza mingi epa na yo te po tala kaka bari kaka po tala kaka bato na biso wana oyo mpona makambo etali sécurité bani te Roger Bongos mpo na ye asi atie deja clôture bakanga muyibi parce que ayebi te wana eza bilanga na ye tala kaka moto asali bambula ebele na poto ntango mosusu akendeki na ye kose soulage kaka na bavitrine mais sikoyo amoni mpenza ke bato bauti bano ya basi mpenza bauti Kinshasa bo baye bakomeli mais Roger Bongos amoni yango neti chance
tala kaka Roger Bongo sa meka et pas ya ba congolaise musu na France mais simba te na bandi soki botali meme mokolo mosusu Roger Bongos ake kosala interview epai ya mwasi ya donc ex-femme ya Taboulay bandeko batala ba image wana bandeko il fallait bolanda yango Roger Bongos azan meme na respecté pona kolakisa ete oyo azali mwasi ya papa Taboulay mais Roger Bongos babiloko mosusu azoloba na ye elekela bato même kofina tina lisu Roger Bongos azolanda ye même tina ba cuisine jusqu'à ce que mwasi ya Taboulay alobi ah malgré tout malgré ta situation mais faut que baga azali papa na bana na ngai tala kaka comportement ya Roger Bongos est-ce que bokoloba ete mutu aboye nde azali honnête mais honnête te yango na ntango oyo biso radio Zoumel mito dénoncer déjà maman te bana na yo batela bana na yo malamu oye na bana na yo kokanisa te ke poto ezali mboka o ndenge bato bayelobaka ete poto eza paradis te batela bana na yo ya basi malamu ntango mosusu bana na yo ya basi bazalaki malamu ntango balaki na Congo mais asiko na poto bakomi na bilanga ya bankoi awa bato lokuta bazali bamelidiamba bazali bato ndenge na ndenge bazali il faut koyeba nani yango oyo lelo akoya mpo akosa libota na yo te kolanda meme te mwana mobali na kombo ya Roger Bongo so aye pembeni na yo avandi azali kosala oyo interview kolanda te bango nyonso tu baza baaventurier interview wana profite kaka po aluka ete yende muto mais eloko ayelaki ke asa yokaki sango mpona makambo na bana na yo basi yango na yaki pe po profite ya tala kokamwa meme suka na yango yo journaliste oye na ndako ya bato kotuna mituna okomi meme koservir mwana ya mwasi ya mama wana mai eza deja signe mpona bakongole bol elobela bino mingi mpona kolakisa ete bandeko meme ba Roger Bongo soyo baza sérieux te tolobaka yango ntango nyonso ndeko soki omoni mutu aza na zolo neti mikata ya loso ndeko keba na ye Roger Bongo salingi kosimbisa bato touche na ndenge ya kosakana te est-ce que soki olandi bien ntango mama aza kosala interview na ye mama aza koloba makambo moko na ndenge ya oyo ye ndenge ayebeli na ndenge amoneli mais Roger Bongo azosala tu kaka mpo akotisa na basije moko mpo alobake atala botala wana nyonso mpo nini mpo aluka kaka devie makanisi ya mama oyo mpo asala plaisir na bakombata mpo naloba ete siko totelema tosala lite mais jamais toyebi bamanipulation na bino ozo kolinga kolobisa mama oyo bamakambo oyo akoki koloba bandeko bino bokanisi soki ezalaki na epoka Mobutu ata mama ndenge azali koloba ete na mboka na biso démocratie eza te mais toloba na soki ezalaki na epoka Mobutu yo okanisi te mpenza mama alingaki abima ata kuta ambassadeur ya France alobaki wi tokopesa visa yo okanisi Mobutu alingaki apermettre na bangbanda oyo na sécurité baki nango na Congo balingaki batika bima. À un moment donné, il faut que non, il y a solo président de Congo démocratie ezali. Ata maman ndinga zali kolobaite. Ah na Congo boy, ezaba biloko moko ba Roger Bongo se va préparer pour loba. Bayi se balobi ko banga te maman moni ko so komi na mboka démocratie loba boy ko banga te. Mais maman soko landi ba maloba na ndinga zo maman azana hésitation pour être azo mona makam mukumbo ba memisi na makam su pour loba. Azo ko kangote mais et que malin comme il est Roger Bongo sur Mutalokuta, je suis sûr à Zolo Bakeba, mais qu'on est fond le bango, le coup la dans la vidéo, il y a un peu comme ça là qui est tel que Rabapé sans Mukanda. Toyebi yango bien. Mais maman Keba, oyo azali pembe na vende pembe na yo, aza journaliste était, azali na ye aventurier, comédien. Akoya ko la obana na yo ko ndimate. Toza ko yebisa ba makambo solo ko zo yango li sekite. Azako ya pazako
En tout cas vraiment bato mususu ondima te ndenge avandaki pembeni ya mama wana azali mpe na string na ye ase na kati ya nini ya noir. Ah vraiment en tout cas ozomona boyo na banzi mama azomona bi journaliste o mobali penza mobali mbinga pe yende mtako kopesa biso solution or que rien. Ah vraiment na bana mamo ya basi bazomona ke papa motema malamu me bolongola kaka pantalon na bongomona na string noir balobi moi singango na sima ndenge contact. Ah vraiment Roger Bongos non aza manipulateur tatoyo azo kabola batu na poto okondima te sikoyo ndenge akendeki wana eza nango mpe kwa kei poza ayokaki deja sango ke mama aye na bana basi bandeko ndenge ezali wana nazoyebisa bino ya solo. Roger Bongos asepeli bozomona ke Roger Bongos jamais apesaka caméra na ye na mutu pas filmé. Mais Roger Bongos lokola moni ete bana basi basiba ye Roger Bongos a parvenu même kopesa mutu caméra na ye pour filmer. C'est que Roger Bongos amoni penza lobi nzambe merci bapate fungwa mitala kaka tango musu ndenge paza wana asali inane nano ababite. So omoni mutu ndenge ka forme na ezali tala kaka libumu ndenge bimisko mukongesane te koti mukeseka zana atondi na bamai ndenge eza wana azoluka place nini akodegager yango bamakambo tozoloba ezali yango alandele nde bana ya mama wana bandeko ebandi ndenge nini ya bandi koservir mwana ya mama akepa zweli ye mai. Non Roger Bongos tika baje ozosala wana salela age na yo salela age na yo bina nde mtu boza koloba kaka o bakongo omoni place tozoloba ke biso bakongole tolingani te azoya neti kolakisa mama na mawa to se partager mawa nzoka nde aza na intérêt ebi ke mama na elie déjà banguba na bamasangu oya kolia omoni bandeko makambo bozo tozoloba bozwango liseki te. Roger Bongos ayebi intérêt azoluka mais biso tolobaka kaka boye un jour bokopesa biso raison parce que tomoni musika biso tomoni loin mais il faut mama oyo abenda bana na ye matoyebisa bango basala attention bato nyonso omonaka na bazomona na France wana okomona mutu mosusu na costume libumu munene alobi aya mutu yo ya malonga mama keba bacomédien nde bango wana baventurier mutu oyo ozomona avandi pembeni amikomisa journaliste kaka ye moko kaka amikomisa mais ezali lingi koloba te soki omoni yo nazoya ozwa ye sérieux keba akoya kolelalela o bana na yo ya basi awa okomi koregrete meme na Congo lobi ke ntango nazalaki na Congo nazalaki kutu bien ana poto na ye kozwa baproblème mama keba tambola na ekenge mpe bato ya droit de l'homme baencadre oyo bien batika wana na babozoba ya baroger Bongos oyo te eloko azoluka eyebani mama Rosalie nazongiseli yo maloba bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmini.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.